Parce que problème à souka. Problème à souka na makambo forcé wana. Hier tolandi sortie médiatique il y a monsieur l'ambassadeur Koffi Olomide. Oyo na âge aza kulutu pas papa chéri. Carrière nepe tobi kabanda ki moi liboso na papa chéri. Ye alobi obeta salle moko za mta liboso obeta ngona ba congolais hippodrome de Vincennes et na François na. Dans le niveau de 80 000 places, on va déborder pour 100 000 places. Si on va Koffi Kutu dans la carrière pour les papa chéri, n'engue pas de la makelele. Koffi l'équipe papa chéri na carrière, n'engue ni Koffi azoluka zalakaka, abeta ba sala minene même na Europe, papa chéri lo ba ki renforcer au moment ba ndekone bazo buka ba na ba zalakaka. Et tu as mo confusion ba te belé ba est-ce que papa chéri l'équipe Koffi Olomide na carrière pour y aller ba ki renforcer les sociétés donc ba mona ki Koffi Olomide azo beta rien à prouver. Ce qui vient à bisou à mon non, il faut bunda na Sénégal non à déranger à petit mais alinga bango mingi na alobelo mo ndenge pour lui il faut zala oh il y a un moment où tout le monde peut noter ndenge na yebeli papa chéri na ndimita ko sala clip mo etorsini hein ndenge yebi papa chéri na ndimita ko sala clip mo etorsini ko taper moi qui l'autre hein mais ça va mikolo mususu aza mpe mikolo ya papa chéri mais osala torsini aza mpe à l'aise bon mabe hein baba star ça dépend ya mutu ndenge comprendre ndenge ni bato maison me bamona libanga ngo ya bango et pourtant eza na des leaders oyo bakumisaka bana baza invité te pas bana na bango. OK. Donc nga avec l'éducation on a joué na famille avec ligne de conduite au papa chéri Kumbela Rabiso, je ne peux pas là les permettre na bandako parler mal de Weranson. Je ne peux pas avec l'éducation. Parce que Batumsusu, Lelo, ce sont des récupérateurs. Ils n'ont rien à dire à la télé. Bazelara Bayoka. Bonjour, bonsoir, chers amis fidèles internautes et dépendre la R.O. Bozoaton, Talabiso Awata, concept Touch TV avec Alex Nandou, Mona Moulouba et Benjamin de la presse, Mona Maman, autrement dit, Mona Nzambe, votre domestique. Merci de la confiance, beaucoup. C'est un grand merci à Ghost Kambala l'assistance. Merci infiniment à Maman Fi, Maman Solo. Il y a Papo Das Milandou, big dédicace à toi, l'unique et le seul président depuis Evry Couronne, président Jacques Azota Labiso. Merci infiniment à la boutique Dame Bijou Molato, na Kanda AD, Circa Savou, référence ex-Lambert de Paris. Un grand merci aussi à l'agence de construction Betsalel All Buildings. Là, je vois les directeurs, architectes Innocent Mouchimoto Moko bien. Merci à toi, les DG Lambic, Otalabiso Gradi Kianda Mobutu.
azolanda biso depuis quelque part na noce bocomprendre bongo tozana effacer les tableaux l'un des piliers basoldat ya papa chéri ya BCDG nde tozani na plateau tosolola na ye par rapport à l'actualité balle de match bauti kofete vraiment anniversaire ya papa chéri bien kazalaki absent tosolola ngo na ye awa los likambo aledenga nazwaka déjà invité na ngai effacer les tableaux bonjour. Oh, bonjour Alex Ngandou, bonjour, bonsoir na ba internaute, tout ça dépend ya air ba Hollande biso quoi. Ça va. Santé nde. Ouais, Pepele, Dieu fait grâce, on est là. On va nous présenter, on va me condoléances, c'est pour vous quitter absent ou te perdre grande sœur, sinon vous savez qu'elle est kendé. Ouais, merci. Donc, bah, vous savez que l'État est très bien. Mutakunda maga kama. Bah tout n'a raté, bah vous savez que les gars, vu que Mutakunda m'a dit c'est voilà quoi. Le 2 juin, Ezaki anniversaire, il y a papa chéri, Ezaki un certain dimanche, il y a Ezaki absent dans la capitale par rapport à Yabamakamuka Rosalaki Nangoana. Tant on fait de la qui place aux Alaki Nabambozalaki Nango, hôtel soit anniversaire, papa chéri, dimanche, il y a un message au CPL, c'est un fanatique. Il y a qui belé, il faut qu'il y ait un métro aux Alaki Nate. Bana se sentir ndenge batana tout pour vivre ba moment na ndenge ouais ils ont ça là na message na rosala et puis chaque dimanche au message même temps tout ça non ozana au dimanche concert te wana ndako te yoka moi dès que le mot bezo manquer biso sauf que ils a qui problème ya matanga tout ça qui fête ngena de kalango pour to fêter na papa chéri mais matanga ba préparer en haute matanga yaka risque il y a qui moussa dans les manquants ngai journée et puis c'était une journée très spéciale où nous avons célébré l'anniversaire à Papa Chéri, vraiment de loin, j'étais de cœur avec eux. Voilà. Dans l'actualité, hier, tout à l'heure, moi aussi, il y a Pasteur Marcelo, Pazali, Pasteur amené dans le Canabiso, malgré Babilo Rebima qui fait belé dans les réseaux sociaux. Pour y avoir un message à Pasteur Marcelo, tant il n'était pas pasteur, il était que chrétien. Et ça, là, qui est je n'ai pas suivi ça, je ne sais pas comment commenter ma parole. Parce qu'il y a des chrétiens catholiques, il faut préciser bien, chrétiens catholiques. Parce qu'il y a des chrétiens et des chrétiens catholiques. Okay. Parce que moi, l'église de réveil, dans mon boto, donc, biso, nous chrétiens parce que tu crois en Jésus. Alors, bango, Jésus a moi si ma dadi nde baya moi liboso. Moi différence entre les catholiques na l'église de réveil. Jésus a si ma dadi baya. Ba chrétien, mais Jésus mon zonga sima, ba dadi baya moi liboso. Biso c'est Jésus qui est devant. Pour senga unité, bon, c'est bien. Na yoka kango penate, mais soka senga ki unité entre les pasteurs, c'est une bonne chose parce que les autres au monde avait non. Wenge kosa. Lelo bato mona wenge kosa biso bato mokili to kosa na barando na ba futilité donc eza vraiment likamba malamu. Voilà, balle de match tant autant na terrain balle de match ele kandeni métro parce que bato belé bolo balle de match on dirait et ya qui n'aura la mpépé moko ba 2 mois 3 mois tant que Zebou qui beti après vous mpépé Zebou on dirait là li na ngoli susu donc mpépé Zebou na réalité parce que générique mon côté c'est beti koleka Zebou donc Zebou eza toujours na top Zebou ezo binisa toujours balle de match je l'ai toujours dit na ba interview na biso plutôt na ba interview na sala na ba ndeko no mususu Papa Chéri a lobé la campé avec votre confrère Papimbo. Balle de match a connu un problème avec les producteurs. Donc, il n'y a pas trop à marteler sur ça. Lui-même, la tête a dit ça. Papa Chéri, donc l'album a connu le problème. Il y a promotion, faute, il y a producteur. Voilà. Mais trop. Bien que osa te que le col na le roi directeur ya mouvement mais au faire partir kakana na orchestre na ndenge problème ya producteur eza côté promotion na bité na ba clip oyo wana ba nzembo obo bo intervenir na ba vocaux ba nzembo ba ya ba frère no mususu ba ministère est-ce que vous avez possible bo keni na ona na ndenge ba clip to et sous kana bon le roi producteur na papa chéri moko makambo kende sous bien te.
Voilà donc na minute oyo ekomi nde fo okende kaka ndenge ezokende na parce que papa Chéri azalaki clair aexplikaki likambo ya professeur Jules Tubens nzembo na ye Equador napesi molongeshi wangala sambo te osali clip wana il faut que epesa pas producteur bango bakotia na baplateforme oyo ezotekama bango baozwa mbongo mais yo moko bundana nango okende opesa na batélévision na baplace to ofo esala promotion tu vois un peu esika problème ezali osali clip opesi bango batia na baplateforme oyo ekekotisa mbongo mais na batélévision mpo ebeta wana yo moko artiste ende kopesa na bachaîne na batélévision yo moko banda kosala promotion bato batala clip na yo donc c'est ça où se pose le problème mais on n'a pas le choix tosala ngo kande wana il y a le club de chef Séguin Mignon Magnata Imbroujou le chef du gouvernement oyo royaka la mingi te po tournaki déjà le chef d'état-major j'entends Messine ici Moliongemba Epsenga peu dimanche que non bon bientôt là tout ça la clip donc aucun dégât bon parce que tous en a choisi parce que bah œuvre ça ya biso le producteur lui a intérêt na ye même ba carrière eza ya biso tant ba le besimbité ba mon producteur te ba mon papa Chéri ba mon ba musicien donc aucun dégât bon voilà merci beaucoup mais trop zora pop nazwa pe ba message ya bato ebele babi le roi wana mwa problème ya marketing ya promotion ezali donc so tozwi bino boyembaka mwa mingi nayebi te na balle de match ya diske yango mpe ezalaka monene eleki tema banzembo ebele nayebi te opesa biso lelo nini ya mosusu bato ono bayoka ngo nano te oyo etinda bo bakende odécouvrir yango parce que baeroux déjà banzembo oyo bamesani nango babologne ya bamesani nango nayebi te nzembo nini ya sika obimisela biso nano lelo beta na yo ngai yeye kasi koboya ngai te o nazobanga gijuma yela ayeba bafaiblesse d'amour nazalaka nango wampeshe nga te nasala oyo motema eningaka kasi sekisanga ta ndambo nalongwana titi da colère me kosala nga mabe te o je me sentirai mal John Kabemba makofi abetaki nga na butu ndongo abega nzoto mingai masenga mwa ndambo buyibuyi esalinga mokongo pakolanga pudra babebe pa na yo na otikala onuna te emekatula natikala kaka mwana ya bebe alelibane ya makarine lelo laliwa biango ça fait 24 heures na yoki mongongo elrichete manono e maître dite chamalagi menga le baron rifin makengo Prince Mafuala de Willy Rwatunabo Blaise Nsasa Alain Zola wana vocal eza na je connais fina ya Jantamisine le Simo Liongemba wande clip kalaté déjà bo banda ba tournage nango voilà est-ce que metro vocal tout le monde na orchestre ça me souvient ngo na nenga mabete hein même pe na ba orchestre c'est belé tout le monde ba ndeko no mingi ba yamba ba vocal ka ni kusi so calculer on mona ka mo ba 30 secondes mais oyo dena landi boké ba 1 minute hein ouais donc ouais ça vocal ya moulaye en plus ya pema. Donc, il faut avoir le souffle, quoi. Et pour ça, que oyembi bazongi seli oyembi bazongi c'était après que non yo moko ka kozoken. Wana ka bakana le rose na souci car un jour faut yemba na BCBG yango tango zo yo bo porteur bi bon. So pezara ya suka na sala. Na sala ramba la moko. Il y a des fois faut que ça la loko moko boya avant batba reproduire yango faut ba kemba. Peut-être oyoyo moto mongolo mosusu ke no bon effacer santé za bien ta fa na parler ba tenzemba ya Jantamisine oya omekango il faut reprendre ngota 4 5 6 pour va wa devant repesi bandeko na voilà mais trop analyse mo salamaki na ba réseau bandeko na biso belé ba sali ba analyse balobi ba vocal oboye tina ba balle de match. Ils ont succès par rapport à la vocal oyo bandeko na bino basala kala kana BCBGP car ouais ba te problème en ozani ba vocal nous ba succès par rapport à vocal bandeko na bino basala ou déjà ba les cas pour ne pas citer les noms même na ba mususu pe bozana ba ratilo na ba mouvement ba vocal na bongo sala ba succès mais au bino bosali na balle de match ba vocal les oyo banate. Non, autre temps, autre mers. Qui c'est qui t'a na BCBG Tony? Non, autre temps, autre mers. Bango ba vocal basala kana na gitango na papa Chéri aga Sancho. OK. Lelo papa Chéri alobaki on a suivi tous. Okay. Il n'a rien à prouver.
Ok. Les séries on a papa chéri a forcé on a même promotion même makambo donc azo tindika mais biso et le rôle bato babetaka vite ezaka vite atilelo vite ezaka vite atilelo mais ba vite oyo ya ba corando ba vite oyo ya ba room kokesa on a vite oyo lelo te to ba bango bazala ba joueur o ba lelo ba joueur te non o baza lelo pe baza bon mais actualité nanu ya bale ya mboka na biso ekita esalaki non même bavita barenaissance badering tout eza nango me ndete ezala asu te ndenge moko mpe na ndule musique etikala susu na ampleur wana oyo ezalaka kala te encore biso lisusu ke papa chéri alobi il n'a plus rien à prouver donc c'est ça la différence bango basala bavocal na moment oyo oyo non tout fait tout flamme surtout esala bavocal na moment oyo Papa Chéri, je n'ai plus rien à prouver. Album est bimi, Papa Chéri, ça la émission, mon sur le plan national. Ah, c'est loin d'aller, les cas, on va chance que non, ça la émission que non, Papa Chéri, Vandi, va téléminer si ma baoye, bana l'idée, batindira bangon dengue mon a bisoté, c'est comparatif. Parce que ce babiso ba oyo, tu as pas un bétam soit belé, ana ba yo kanate. Ok. Déjà babiso ba oyo tozalaki na ba moment so tozalaki na équipe wana mais bazwa suka na molunge de bazwa chance na bango basala biloko yokana tant mieux mais baloba te ke no biso toza faible yango ba vocal na biso ezoyokana te non on est fort ba misoko ba Joski Zola ba Chuda Milito ba Mishiga ba beti ba vocal la danjoka oh ya ye oh ya ye oyaye lelo mambwe bolingo eponi ekolo te sulutani papa mais l'amour ekomo nyokolonga ye ozwa niveau chanteur aokende oyo mishiga ye nazobele bobenga patient musaka ya na matière o gripe oyo fièvre oyo ezosenga sokomole te kaka bulukutu wana oleme nga moko na ya he makolo na ngai pasia musaka makolo na ngai dongwa bega makolo na ngai Chims Kabengele inspecteur nasali eloko te tika makolo na nga Olivier Mipia makolo na ngai ye makolo ebukani mokolo suva bengaki ngai Freddy Fala, mon amour, moi je t'aime. Ne me quittez pas, sinon je vais mourir. Justin Mouikiza, moi je t'aime. Ne me quittez pas, donne-moi, moi tendresse. Yakob Sanga Ilove, Papi Sapo, chef de ville, Yakobini Sanga Rumbe, j'ignorais. Mabaro, vampire noir, je suis vraiment excité. Marius Migo, yo salinga ba bien. Au moins la thématique, technique, mélodie, soki siko vocal lui ezalaki série ya butu vous comprenez que même na techniquement parlant butu nga bi ma bébé devant vocal malgré succès na ngoli bi ma butu tant succès on a likambo tant na makambo papa chéri apesa kango mais tolandaki ndeko na biso oyemba butu na baki vocal nene eza œuvre po ti lelo on dirait etikali kanga epesa makambo ti lelo donc abaki eza pena œuvre parmi do ya pena vocal à œuvre oyebi ke oh bebariko nakozwa yo wapi ave œuvre po esimbaki na période wana la période wana esimbaki etikali mpe ka œuvre voilà mais toi tu opusana ozobeta lisolo ya sortie médiatique ya Papa Chéri ezalaki jour ya anniversaire na ye pa Papi Mboma sortie médiatique wana eboti ba problème ebele ya ebele tokokena vraiment malembe affaire ya makambo moko Papa Chéri alobaki net ya mababa na musicalement yalingaka yango te po mwana motu na musique azalaka te muna motu autaka na batala na ye ayaka déjà donc ntango bazwaka bino na bamouvement seke déjà boyebi eloko mwa alobaki wana ke omona moto alobi mwana akomisi mwana na suka mpe concert ntango ekoma mwana yango asalisi abeti concert invité o papa te ma invité mosusu ebuta ede baproblème ebele bato misusu ndenge basali baanalyse balobi ke Papa Chéri asatakaki na collègue na ye mpe quelque part Weranson
par rapport nde bamoni baconcert Ferregola oyo bayebi ke Ferregola azalaki na maison mare abeti baconcert ya minene eza ya carrière na ye abengisa Weranson te bato ebele tomonaki baréaction même par-ci par-là quoi même côté ya ngambu mpe ya maison mare tomonaki mpe baréaction mosusu ekendaki neti bien te envers sortie médiatique ya papa chéri ntango otali babiloko wana nayebi te soki olobeloni mpo bamosusu babia papa chéri onzangi azongisa guerre ozalaki ya maison mare na DCBG. Non, premièrement, je suis désolé pour na bateau baolinga bakenango neti polémique. Papa chéri a dit, hein? Bana ngo pe bolobelaka mona beti concert moko minene abengisi yo te. Lelo bato baobeta ba concert ya minene eza fali na feri. Okay. Fali abengisa déjà kofi na concert. Ba concert ba otobeta beta. Si ba bengisa bango ta mususu avant na yeba na Braza na mona kofi akenda concert moko ya fali. Mais na biloko na bango ba otosala mikolo soki ba arena. Abengisi kofi te. Tout comme nani le padre abengisi pe vient son été. Na comprendre ndenge ni bato maison me ba mona libanga ngo ya bango et pourtant ils ont des leaders oyo ba komisaka bana baza invité te pas bana na bango. Okay. Donc nga avec l'éducation on a joué na famille avec ligne de conduite au papa chéri kumbela rabiso je ne peux pas là les permettre na bandako parler mal de Weranson. Je ne peux pas avec l'éducation. Parce que Batumsusu, Lelo, ce sont des récupérateurs. Ils n'ont rien à dire à la télé. Bazelara Bayoka, Kingandia Koufelguna Yerosala Banalise, Liwaya Moutobat. Parce que de lui-même, Azam Ramboyer Lobati. En tout cas, occasion. Tout ce qui passe à la télé là pour faire des analyses sur Makambabana, Papa Chéri a dit ça, et les autres manquent même du respect à Papa Chéri. Parce qu'ils n'ont rien à dire d'eux-mêmes. Madame Rambalo Baté, c'est Bango Moko. Yango Bazouya, sujet, Yango Lobela na internet. Et moi, je suis na télévision, parce qu'à la télé, on paye. À la télé, on paye. En plus, c'est dans le Gambo, il y a chrono. Na internet, mon téléphone a placé, on a 2 gigas déjà, ça 100 minutes. N'importe quoi. Bakena bazonga na papa pimbo on a ba brouillère tout ba haute tête ba kilona ake ba futa non soki $300 soki $500 ba futa papa pimbo ma pour ayaneka uniquement aya osala débat sur makamba bana ba sala ngoti tout ça c'est l'internet ba ba ozo audace roloba pour na internet eza presque gratuit yango ba ozo ba occasion roloba en plus papa Chéri a créé polémique pour asala nango ni to bimisa album na biso to clasher la nani pour batia bisoka. Donc, ce qui est un polémique, biso to ba bénéficiaire, c'est vraiment to boy na biso. Bo finga bolo ba to koloba te. Avant yango déjà to il est bon déjà tout le calme bon. Attention, ça va? Glycémie, ça va? Attention, on dit papa Chéri cholestérol, ça va? On dit papa Chéri est visionnaire avec na pesa bon attention ça va bien tourner no betelo romoro po. Attention ça la rare et ça la rare le roi net c'est maseka on dirait ba piquer on est calme bon donc ngana ko banda ya na ko telema wana te ko expliquer batu comment moi na mutu na musique azate. Papa Chéri a déjà dit celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à boire de l'eau et aller se coucher. Hein? Pardon? Celui qui n'est pas d'accord avec les propos de Papa Chéri, il n'a qu'à boire de l'eau et aller se coucher. OK. Point barre. Mais tout sur le cas bamakambu, il y en a bien sorti médiatique Papa Chéri créé un problème. Le télé ba TV dimanche. Na sur Rolanda qui international Joroy na Caribe pas même pas maman mami là. Ba les cas qui na frère na Sankara d'écoute. So il ça l'analyse il y a sorti na bango mi balé. Pour que le banine parce que TP bien té. Et continue na réseaux sociaux continue ba page ba meki ko landela ba propos ya mutu na mutu. Quand on dit qu'on dit net guerre réseau lingezo nga ba landeli ba propos ya Sankara d'écoute on dirait pe atindike le romoro côté ya ngambo BCBG. Oh déjà Roger Ngando on t'appelle ça ba Sankara d'écoute on appelle ça ba porter parole le na musique. Ba zo pour ça n'a pas Roger Ngando. Ah bon? Et à part qui porte parole, Roger Ngando c'est un responsable. Roger Ngando a gagné vie na ba clash té
na kofinga batu te, na buzoba te. Ya on a sûr que non. Que ceux qui mangent grâce à l'internet, servi bango biloko te. Ya repas papa chéri servi bango. Biso oyo to liaka na internet te, ce n'est pas que pour nalia il faut na clasher les batu na internet. Na ko sala ba débat ya biloko ndenge wana te. Na otoloba na bande introduction avec non, je ne peux pas me tenir là. Par rapport à l'éducation dans une famille nangai, par rapport à ligne de conduite au papa chéri kumbela biso, na ko yata na bande clasher les gars un icône le rola wera ensemble. Les colons nango master ya président nangai. Vouloir ou pas ba master. Donc ndenge mutamayel mo epsenga Jubin Piana et Ranson, ce sont les deux amis qui ne peuvent jamais s'entendre. Ce sont les deux ennemis qui ne peuvent jamais se séparer. Vous comprenez? Ce sont les deux amis qui ne peuvent jamais s'entendre. Ce sont les deux ennemis qui ne peuvent jamais se séparer. Et donc, tout ce qu'ils font là-haut, il y a des gens qui viennent sur la ligne, il faut clasher les papas chéri, papa chéri. Peine perdue. Peine perdue. Ce qui a affaire à l'icône, ce qui a affaire à l'icône d'amour, yebo, yego, bon, wenge, si ko photo bet sabino, ba benga na basol, ale yo soko dil ma anglais, so ki ma nani. Odile ma anglais, otikali na son, o komo yo kasiko soni po pousa na pemi na papa chéri. Donc beta na kermesa wa yo zalati. Ouais. Papa chéramoni, so ki fou du roi ya master na ye. Parce que ça Odile maintenant ce ne sont pas des porte-parole. Ba porte-parole ils ba Roger Ngad. Des Odile maintenant ce sont des fous du roi. OK. Papa chéramoni fou du roi ya master na ye. Ta nga tombola kai. Mais tu te permets quand maman boye ba yo jibe ta internet mo bakanga ouais. Odile maintenant lo ba yo jibe yo. Vraiment. Mais ça fait mal. Elle est qui n'a pas ce qui il est ce qui elle est. Hein? Bien vraiment. Franchement. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont le monopole, il y a tout à aborder. Babiso tout. Na tout aborder, na pindoli, on a tout mis à lupa, on a tout aborder, na sauté terrasse, on a tout mis à lupa, on a tout à miranda. Ah bon? On est capable. Mais tout ça, là, par rapport à l'éducation, et puis, moi, je me nourris à travers ma voix, à travers ma musique. Et même ceux qui portent parole, à travers qui portent parole, mais il est là. Donc, parce que dans cet exemple-là, Wenge déjà, bateau déjà la même dingue, na susu na vie na biso Blaise Boula. Mutu azama yele, makamba Blaise Boula na vie ntona, akota ondeti ndeni. Ya makam na bango ya sokoda. Ezate ki wana bi wana betaka musique le kote ba wela makam na bango ya sokoda. Yo zapata mambra sokoda ti. Si oya kota na entre Blaise Boula na Weranson ndeti na ndenge ndi. Viens se réclamer ba droit na sokoda. Vraiment. Au moment que non qui fout du roi et comment dépasser ba borne. Qui fout du roi et comment dépasser ba borne. Parce que ba bengi bateau bazoya ko déconner papa chéri na bateau ba ko déconner tant mususu et nani Blaise Boula bateau ni kezo sima basokoda ayebi eloko te siko ozoya ko loba nini na télévision internet ça donne l'opportunité à tout le monde de parler comme il veut quand il veut. Donc c'est un peu ça. Nous dans les polémiques nous ne sommes pas là, on n'est pas bénéficiaires. Ceux qui viennent de na luka bimisa morote yango ba luka ba créer polémique, a créé polémique na ba jeune ba sancho ba fali ba fere ba hérité a ke lukela bango ba problème kune kende kitoko kune kende bien ba oswana bien na biso vraiment to boy tout ça na intérêt te ya ça la polémique na minute vraiment veto ebike elo réseau ya comment donc nini tout se fait ici bande bi makala elo réseau ya donc c'est le Congo qui va gagner ce que beti loko la Zebuk. C'est le Congo qui va gagner. Ah, ok, tant mieux. Alors, c'est là que vous avez dans l'aïta, vous faut tout pour la bateau. On a la pêche sur vraie direction. Hein? Bana maison mère. Oui, ça va fou du roi. Oui, à maison mère. Ba ke tumbo la nde ba héritier, ba tumbo la ba fali, na ba faire ba on ba dans besoin nango. Nous BCBG, on n'a pas besoin de polémique. Pour gagner, c'est tout ça les polémiques.
tobimisa zebuka na biso totombola kutu mutu te tobimisi balle de match totombola mutu te tobetaka chaque dimanche toyaka kofinga bato te sikoyo tokoya kocréer polémique mpo tobénéficie nango na nini. Qu'est-ce qui sont bénéficiaires ya polémique napesi bino bonne direction ya kosala polémique pas avec nous. Voilà, mais trop souffle non muke pour tout ce quelqu'un a moi question moko mais na to souffle non muke pour na mona ki mataki mais to kitano mo muke to kitano mo muke habité propose pesa soka mwanze pour sur balle de match mingi ka balle de match to rozonga na bomba te umba déjà ifanda balle de match ba découvrir balle de match pesa sur le mois yakao talampe yo mona rouge à lèvres na tiaki ezakaka na balevre nanga yeni obafiti bayeba Mathieu Mbumba ajali bolingo na yo Mathieu yango nde permetaka banzoi batia sucre na miel Mbumba yango nazotinga makayo ne me quitte pas le monde merveilleux mais l'amour à Mathieu Mbumba l'équipe à merveille nyonso na mona sur terre. Oyo moi serais avec dans Rio de Janeiro. I love you. Oh yeah yo, I love you Mathieu Mbumba. Napesi yo bolingo nango fele soki eza moke bakisa mpe na molimo. Omoi nango simbi na maboko sokonya tiango mambe toluki liwa e. Voilà, balle de match. Tout au Bolanda biso va mourir à la bonne musique, qui est toujours disponible dans la plateforme de téléchargement. Bosso m'a vraiment dit que c'est tellement costaud, ils ont vraiment la banzembo, ils ont vraiment la banzembo. Bosso m'a bopé ça n'a raison. Oyo ozopenda temps yo ka balle de match. Sono yo ka te kine pendant la plateforme de téléchargement comment réagir bien na balle de match. Banzembo nyonso et ma volume 1 na volume 2 yo ki banzembo pour komelinga te Alex Kosaki. Sono baki ya solo. Osalinga ta mo western et ça la rata. Mais trop to ya so malende quand tu bandolo bali solo pende papa chéri boti ba problème. Papa chéri le bilelo to ba tunye ne ba concert na poto na sirpe na tuna yango. Ba concert na poto to mona zonya ska to zela pe BCBG bucha date moko na niveau Europe. Yo zo réponse papa chéri lobi lelo ya na taille renforcée te. Sikoyo taille renforcée te papa chéri. Il y a deux questions au non tout non. Où est ça la ba makelele? Bino boza no ba rampe pasika na BCBG par rapport à bandeko mususu soto chenet ba shengenge ba beta ba Zenith ba Olympia ba salwana kade papa Chiralo ba ki ba tawane zala ki ba Olympia ba Bexi ba Zenith mais lelo ceux qui totalindi ba salisa belé ba Bexi pesaka toujours ba Rena et botami belé par-ci par-là pour que métro batali ke bosali carrière na BCBG beti sali moko te ya munene beti ni martyr oza penda ke batira ke BCBG ndazo beta na martyr à part que za au moins cérémonie mo ba invité te beti ba biloko wana te est-ce que vous avez fier que na parcours no que na beta na BCBG que vous bénéficiez na ba biloko wana te ou ça la paix un plus na carrière mo oh na sur na sina loba makambo yo biso toye na wenge quand papa chéri baki il n'a plus rien à prouver to esiko na moment wana okay na moment wana oyo papa chéri a susu na eloko ya prouver te c'est qui est vrai il n'a plus rien à prouver quand même d'être nini oyo fu papa chéri yo ka mutema moto so baninga basali yango yepe fa sala oyo asala te ndete zate hein na loba yango bien ce n'est pas pour flatter je suis bien conscient que cette idéologie n'est pas avantageuse pour nous au bengi toza na orchestre ya batu muta okumbela orchestre za papa chéri vision ya BCBG et là papa chéri donc soki ezaka ke pose à la musicien il faut beta na basalo ya minene wana po marquer pas il faut beta basalo ya minene biso bo considérer biso zo bana oyo yo babota mité mais papa nani mère azu déjà tonga babaloli matrice ah soki eza ke pose à la musicien faut marquer pas faut betaka basala minene biso bo considérer biso ndenge wana mère mabota ekoki nde nanu kobota mais habite
bana 4 to 5 bakoki namoni so eloko na obotela ta letonga matrice babaloli Ah. ndenge papa chéri baki naturellement ekooya nango Ah. donc na miracle bomona mpe zemi mosusu ekoti Hmm. wana nde sikoyo biso tokobotama Ah. tozela naturellement tozela miracle ya nzambe esala Papa chéri. mais ya koforce ndenge bato mosusu baza boye yo sokoza mwana moko oforce oluka susu ya mibale na ya misato papa chéri aza so na talenti papa chéri aboti akoki azwi na ye tonga babaloli ye matrice yoka siko problème asuka problème asuka na makambo koforce wana hier tolandi sortie médiatique ya monsieur l'ambassadeur Koffi Olomide oyo na âge aza kulutu epa papa chéri carrière ne pe tobika bandaki mwa liboso ya papa chéri ye alobi obeta salle moko aza moto liboso obeta yango na bacongolais hippodrome de Vincennes et na France wana eza na niveau ba 80 000 places oyo badébordé bakokoma na ba 100 000 places so balo bakofi kutu aza na carrière koleka papa chéri ndenge bato baosala makelele Koffi aleki papa chéri na carrière ndenge nini Koffi azoluka zala kaka abeta basala minene ne même na baeurope papa chéri alobaki ya koforce te au moment bandeko ne bazobuluka babunda bazala kaka etia mo confusion bato ebele baloba est-ce que papa chéri aleki Koffi Olomide na carrière mpo oyo alobaki ya koforce lisusu te to bamonaki Koffi Olomide azobeta kaka azoluka azala datie de asala 80 000 places na niveau Europe. La comparaison n'est pas raison. Ndenge baloba, la comparaison n'est pas raison. Ça, chacun a sa façon de voir les choses. Okay. Chacun a sa façon de mener sa vie. Avec la façon de voir les choses de papa chéri, à moins que non, il n'a rien à prouver. Ceux qui viennent à Bissou, à moins que non, il faut abonder non, à déranger à petit, mais à l'inga bango ming na alobe lo mo ndenge pour lui il faut zala oh il y a un moment où tout le monde peut noter bana balelo bana bakoma kokende ba piscine tinga mpe nakoza na posa na ke piscine mais so nakomi kana tali age bana bana piscine wana na okota su te to na okepe ku te po bana ba piscine le koma bana moko boye chacun a sa façon mais après na mokolo mosusu moni na kati ya bana wana zo nager pe donc eza moto aza ndenge amona makambo na ye. Voilà, merci beaucoup maître. Trop na biso na suka. Batali yo ba retenir nini? Ndenge na yebeli papa chéri na ndimi ta kosala clip mo etorsini. Hein? Ndenge na yebi papa chéri na ndimi ta kosala clip mo etorsini. Ka ko taper moi kilelo. Hein? Mais eza ba mikolo mosusu aza mpe mikolo papa chéri mais osala torsini aza pe à l'aise. Bon ouais mabe. Hein? Baba star. Ça dépend ya mutu ndenge amoni la makambo na ye. Ndenge nga na kobima na sengli te banda awa wati na ke na kesomba mai na coin ndenge mutu mosusu penza omone pena non akomi nango ti magasin. Mais chacun a sa façon de voir les choses. De ça on ne peut pas comparer que non lui il est toujours là comment papa chez la golo ça et ça dépend de mutu. Voilà, merci beaucoup mais trop ba retenir nini na passage na yo ba programme des années nini. Le programme est chaque dimanche. Nous avons un rendez-vous dominical dans l'atmosphère du Grand Hôtel. Ici, nous avons sur la parfum. Obimi, sur la parfum. Et puis, chaque mercredi, jeudi, nous avons une répétition dans Avenue de la Justice, croisement 24, dans l'espace G-Star. À partir de 18h, nous allons déjà en 22h, 23h. Programme sur ces années, il y a privé, déplacement, le rôle des années privé, il y a privé. Il y a tout le monde en BCBG, pour voyager à Tenzo, tu voyages à Touro, mais tu le barandé pour te voyager à voyage, la privé. Tu sais, là, on peut m'accueillir parce qu'il y a des gens qui ont un programme, un programme privé, avec la télévision. Mais il y a privé, et il y a privé, il y a public, la télévision, là, je vais profiter directement de saluer mon vieux Ndongo Abega, l'homme des passeports rouges. Mort. Il restera le meilleur de tous les temps, là où repose le cœur de Maman Aimé Katula, dans mon Bongo, Dieudonné Ungei, Motema Yama, Mina Mwanzama, Bina Dama, le véritable aigle de Kawele, Igo Nzanga Mobutu, dans mon Bongo, mon vieux Baron Dolo,
Roger ML, empreinte digitale, l'œil de Salvatore sur le net, le rassembleur de tous les vrais. Namoni Bongo, Freddy Kitenge, Val-de-Marne, Olivier Mimpia, l'homme au bon cœur, l'homme des dirigeances, Patrick Mbangu, Patrick Mbangu, garçon sérieux, mon vieux Guijou Maïla, le leader de Dallas, Junior Mabaro, El Vampa, le moindre de tous, Namoni Bongo, Alain Zola, l'œil de vampire, sans oublier Freddy Nkembo Grolo, Freddy Nkembo Grolo, Nabosante BL, bienvenue Loabea, Napesi Mbote, Boza Ebele Bolinga, métro effacé tableau, ma tante, Yansante Monangani, Monabato Monabenda, Mère Boss, Zozo Monangani, le boss, Dimenga le baron, le richissime congolais, et puis des immeubles Chims Kabengele, le propriétaire de ces résidences Chims Kabengele, mon vieux Marcel Magnan, les silencieux, Freddy, Fondé Fred, Salon Fred, Ciseaux na Pession Beauté, Boza Ebele Bolingara, métro effacé tableau, Olingo contacté Ngai, au Bengana, au Melingana plus 243, 81 460 45 53 plus 243 81 460 45 53, c'est mon numéro. Bengani quoi, Tokomani. Voilà, merci beaucoup Métro dans la disponibilité à temps. Un grand merci à Batoutou. Au besoin vraiment temps à la biso. Merci à président Jacques depuis Evry pour Coron. Azaki wana skocha bandota la biso na ban Evry Mbimba na pesimo bambote. Un grand merci à boutique Dame Bijou Molato na Kanda Kanda AD. Référence ex-Lambert du Paris sur Kasavubu, Megatop na India A63 sur Kasavubu toujours, Monesus Megatop na Nyangwe 197 référence arrêt major. Un grand merci à toi Solange Bouete Tangasol, azota la biso depuis quelque part na mon papa Denis Bouete Tangasol bazota la biso, sans oublier Patrick Chivundu maître 540, un Canadien qui se respecte. Merci à mon vieux Guilel Oussine, papa na Giliana, mon vieux papi Mokana la carte qui gagne. Regan Maton de Pal Zouri à mon ami d'enfance. Jubiel Kadi Malheureux de celle, c'est 2 fois par an canadienne. Montemelus Kok, papa na Jaden, Orlando Abisso depuis Ottawa, Arriba, TGV na Californie. Watelme Bilalex Ngando Lemni a trop beau partager vidéo, Outikaba commentaire et puis Bobo Sanaté pour s'abonner sous massivement. Na concept TV, quant à moi je vous dis bye et on se retrouve à la prochaine. Ciao.